revendeur de matériel informatique. Donc, nayebi ou etangami masolo ou salema kiwana. Nayebi yango bien. Dans la salle déjà 11 ans dans musala informatique. Donc, tolandela kamaka malé mais tant vidéo et bimaki nanga mo pe na mona ga ya solo. Donc, 8 ans tolandeli malembe tout le monde qui vidéo eza lokuta. Vidéo eza lokuta donc oyebi yoza oyebi makamonde za la rosa na monde wana e maomba loba ete naza pour muku na yebi ngate nga na yebi muku ne tant que évêque pasteur naza na tante na côté la muku na mais vidéo wana basalaki ezali na intérêt ya bien na ngai o mobali na ngati kaki naza na posa justice ezo epesa ngai etianga na nzela na ngai epesa ngai ba droit na ngai en tant que femme. Naza na ba preuve ya bato ebele oyo to solola ki pona kosilisa makambo na famille mais mukuna linga kete mukuna ma menacé mukuna lobina salele ba vidéo naza ba vidéo na été mukuna abotolinga téléphone na miso bato na kokotanga comme la bango te mais na kotanga na et pas magistrat mukuna après quelques jours mukuna lancé biloko wana mukuna publier ngai déjà ngai vi na ngai za salut partout tout le monde o bayebi makambo te bazoloba et fiwana za comme ça na fingami partout na lingina la kisa mokilike na la kisake ngai na kendeke pa mukuna po sombela nganda kute asili sa passe na ngai te na kenda ko luka droit na ngai. Pour rappel, en début de semaine, une sextape a fait le tour de la toile, créant des polémiques, jusqu'à ce que certains des adeptes d'évêque Mukuna ont cru à un montage. Peut-être avec la nouvelle plainte sous examen, leur avis changera. Caméra, caméra de place, il y a une assez tout le monde m'a souba, tout le monde tout ça. Expliquez-moi sur montage et ça les met place. Sam Kazadi, botal raba filmer. Oyebi, oza ba réalisateur, botal raba film, oza film. Toza place mo bo fandi mais maizo kitana sima. Basali ba sala mais bon mon eza réalité mais ça yango te. Hein Sam boyebi yango illusion, boyebi makambango. Makambo lo baté. Barocha pena ba 4 caméras ba bimisi paquet ba mutu loko langa juju mutu mona bimisi 500 000 $1 million pour na sa eloko wana bobi valeur à film boyo oza na monde wana donc exact OK yo mutu soki ke ba film bo salaki sextape na mutu wana oza pe na audacité ya ko publier loko wana oza pe na audacité ya ko leka na média o lobakeza ngai ya salaki ngai soi-disant oza pe na courage wana hôtel ata bo mutu na yo te personnalité on était baby bon papa pasteur mukuna azaki mutu kabila pasteur mukuna bandoli na kabila pasteur mukuna a pambola kabila pasteur mukuna ba photo na kata palin pasteur mukuna isa na kata ba palin na ba église nana nga habité ba vidéo zelo ba ozongisa ke pasteur mukuna zolo a bisa kutu ke non ah mwana wana kabila bubetela ye maboko ah souffrir boy mwana ya kabila bubetela ye boy mais tango mutu ko comprendre que te nazalaki na congolais nazana congolais te parce que ceux qui azaki congolais angai ba passe na yo passe ya Sam Kazadi passe ya Idi Kamina passe ya Roger le combattant mbongo wapi ya Congo ti no mbongo Joseph Kabila pesa passer mbongo na mbongo Joseph te za mbongo ya Congo papa ata passer mbongo la lie mbongo mbongo ya mbongo Kabila ti za mbongo ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey, la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur www.elengiacongo.com avec Sam Kazadi, un bon tonton, un chroniqueur libre au milieu du village qui est partout pendant que ça nous bilingue, nous bilingue, TV Zongi. En tout cas, merci à mon boss, un patron humble, le patron Papi Lorenzo Batoko.
l'homme le plus fort na Dubaï. A contrôler Dubaï, Kampala, partout. En tout cas, partout mon simple monde copé. Merci na Dada Muzinga, un bon tonton, le représentant de tous les Congolais à Texas. Dada Muzinga, garçon capable. Merci à la grande dame, Madame Stéphanie Lakayoto, Fondation Kabika Kayoto. Merci pour notre soutien total aux ACO, soutenir Sam Kazadipe, Congo Mobimba, Kachne, ba cantine, ba orphelinat, osa partout pour nous construire. En tout cas, makamba bondi makamba ko encourager. Telle musique la moni Martin Kabika pe Dominique Kabika. Nazo yamba Jojo Motomungo azakama ele makasi pe à faire mutakalisation, pasteur Mukuna vidéo, pasteur Mukuna à faire plainte, pasteur Mukuna à faire montage vidéo, pasteur Mukuna troyer balelo ce qui vidéo n'est montage ou pas. Pasteur Mukuna perd plainte na ye. Est-ce que plein toi là ils ont la capacité à ma casse? Est-ce que bah on y mayango? Y a un ami Jojo, motomongo avec qui est au bêta ma solo belé. Bonjour Jojo. Bonjour Sam Kazadi. Balobi on a succès ma casse ya. On s'allie plein, on s'allie succès parce que on la autour monde entier parce que on a logique. Et là on se pela noga yango wana. En tout cas merci to ko ta maman on a 6G na biso ngezali pour n'habiter ba pour toi mon ata mission et ça la bien. Pour nous missionnaires, ils sont vraiment clair. Mon entend missionnaire et ça va bien. Pour nous sommes mais pour la première fois, on a habité. Naza maître Gimster, moi c'est Jojo Motomon. Donc voilà. Nous sommes en Merci beaucoup. Alors, à faire vidéo, Pasteur Mukuna. Au monde qui vidéo, on a réaction non pas pour dans la vidéo, Pasteur Mukuna. Il y a soi-disant, on a évité. On a dit Pasteur Mukuna parce que ça s'est dit partout quoi. Sam Kazadi, Naza, vendeur de matériel informatique. Donc, Nayebi, où est Tangami, Masolo, où est Salema Kiwana. Nayebi en bien. Dans la salle déjà 11 ans, dans la salle informatique. Donc, tout le monde est malé, mais tant vidéo et bimaki, Nanga Mopé, on a solo. Donc, 8 ans. Landeli malembe tout le monde qui vidéo est à l'okuta donc oyebi makambo des ala rozana monde wana e makambo lobaete naza pour muku na yebi ngate nga na yebi muku étant que évêque pasteur naza na tante na côté la mukuna mais vidéo ana basalaki ezali montage c'est vraiment fakenyo donc voilà. En tout cas, Jojo, pour na cas place aux alliés, obi vidéo les montage. Tout ça comme moi si caméra, babi caméra des places, ils ont assez boyé, tout le monde m'a souba, tout le monde tout ça. Expliquez bien montage et ça les met place ni. Sam Kazadi botal raba filmer. Yo yebi, oza ba réalisateur, otal raba filmer, oza filmer. Tout ça place mo bo fandi mais maizo kitana sima. Basali ba bambaro sala, mais bon mon eza réalité mais ça en côté. Hein, Sam, boye bien ngo illusion, boye marambango. Et marambo lo baté. Ba rocha pena ba 4 caméras ba bimisi paquet ba mutu lo langa Jojo Motomon a bimisi 500 000 $1 million pour na ça le wana. Boye bi valeur à filmer, boye oza na monde wana. Donc, ils a triqué. Tout le baté et poto lo ba sora salaki yango c'est bon. Sora salaki pété mais tout ko ça tout tana mito ba tuelo wana za solo. Eza lo kuta. Donc il faut avoir la vérité, c'est ça. Tant on le bongo, Batuming Bazakotala partout. Bon, montage. Pourquoi Kaka, Pasteur Mukuna? Pourquoi Bazo Pasteur Moussouté, Pasteur Mukuna? Mon climat me zota là-bas na Congo. Pour ma rambo, Italie ba Congolais. Italie au étranger, Italie ba Congolais. Pourquoi il s'est mis dans un moment où Mukuna a déclaré Marambo? Il y a Kabila, ndeba sala et montage wana. On se comprend. Mukuna na webso sikoyo. Tous les Kinois, tous les Congolais, je dis bien tous les vrais Congolais soutiennent Mukuna. À moi que ça la Congolais té. Soza Congolais là ça va. Soza Congolais pour soutenir Mukuna. Soza Congolais ça va. Congolais. Mais il y a des Congolais ici au Congo. Mais il y a des Congolais et des Congolais. Mais ce que Congolais soutenir, ce que Congolais, alors ça va. Pas Congolais,
Congolais bandé. Mais oui, bah Congolais. Oui, bah Congolais, bah Nirolanga, ou bah fin na bah site qui funa. Oui, tout ça bah Niro bah site qui va botama na bah Rwanda bah sangisa Congo, Rwanda bah botama. Mais aza Congolais, maman kuna za Congolaise, papa za Rwandaise, papa kuna za Congolais, maman za Congolaise, papa kuna Rwandaise, papa oyo e bien on va mélange de salima wana. Bah Niro na biso bah site qui so e bo boulot. Eh on a Rwandais, mais aza Rwandais te maza Congolais. Donc voilà. Tout va éviter quand même le pèse à Congolais. Olobi yango. Alors tout ça qu'on continue ndingo lobby montage. Alors batumingi tuande komi tuna mais comment nakati ya vidéo ana tout ça komona kaka elongi oyo ya pasteur mukuna ponga na solo ba bon po ndenge to mona ki. Mais moi si abandé komona na te. En fait moni mamu Chibola, mami Chibola alekaki asali ba voice tamblangi partout. Pe to moni leki ya mami Chibola oyo alekaki na émission ya confrère nanga alobi ke non eza montage te eza ya solo. Passer mukuna abima penayi nabi ya sam kaza to tika ba distraction total makambo ezali total makambo il faut yo mutu soki ke ba bo salaki sextape na mutu wana ozape na audacité ya ko publier le wana ozape na audacité ya ko leka na media ou lobakeza ngai ya salaki ngai soi-disant ozape na courage wana hotel ata bo mutu na yo te personnalité ndenge baby donc papa. Allez-y comprendre. Bon, ceux qui va foutir, va passer moi paquet que non dit magasin. Allez-y comprendre. Dans le moment où tout ça, au moment où Nzambe a tenu un président trop calme, un président très sage. En tout cas, Fachi, c'est vraiment. Et là, Nzambe a préparé pour la banane Congo. Donc, tu souffres trop. Tu souffres trop. Oui, puis que pasteur Mukuna, Azalaki Mouta Kabila. Pasteur Mukuna Bandoliana Kabila. Pasteur Mukuna a Pambola Kabila. Pasteur Mukuna ba photo na kata palin pasteur Mukuna isa na kata ba palin na ba église nana nga habité ba vidéo zelo ba ozo ngisake pasteur Mukuna zo abi sa kutu kenan mwana wana Kabila bubetela ye maboko souffrir boy mwana ya Kabila bubetela ye boy mais tango mutu ko comprendre que te nazala ki na Congolais nazana Congolais te parce que ceux qui azaki Congolais ngai ba passe na yo passe ya Sam Kazadi passe ya Edi Kamina passe à Roger le combattant, passe à Karine Yama. Donc il y a passe à Batounios que un vrai Congolais passe à Zunga et Zuye. Donc voilà. C'est-à-dire que ceux qui passent dans la passe à Congolais, ils ont maming Sam. Ils ont maming. C'est-à-dire que Congolais na minute Fachi béton après si Moutounioso droit à s'exprimer. Et si kala rozala te na Congo, yo est bien. Écoute, je n'ai qu'à naza sur oza maele oza réaliste oza ko réaliser makamniza okende parce que o aleki aza lekende corruption mami alobi passer moko na pe abima na ye abima pe na ya na ye pe eza makamndi ya lupango il fallait passer moko na remettre bango lupango parce que prophète oza ki pa na ya kufa atika trop mapango suba pesa mais moko passer moko na obligé ki avant na pesa il faut na bimana abima ki ne sans préservatif ndenge ndeko aza ko loba mais aza ko faire chanter pour apesa lupango abiya sur na Fachi azam to gouvernement alaxé écoute na munduki pasteur alakise na ndeko na bande ko na biso mbale munduki bana fanya banado omoni elo bazo keni nango omonde bakangaka pasteur Coutinho ti bakoluka omoni makambo violo ekolonga lango ekoma ke makambo ya porter d'armes tout ça bakanga pona makambo ya munduki pasteur Mukuna ke braquer arme ayebi ko beta arme pasteur Mukuna musala ne ko simba bible côté ya bato ku changer chaîne te kulungula te musane yango wana côté ya bato ba peuple e bon wana oyebi ke Moïse akola na ndako ya pharaon mais eko senga ke Moïse ke atali pena ke ngana mutu esimba te aonyokola bato a changer ayeko deli yo yebi histoire. Vous comprenez, Mukuna fana pena na Raïsa fane Che Guevara. Te. Amoni kokufa ya bana mboka, amoni makambo ebela te ngana za mosala nzambe. Na kotika makambo elega boyete. Soit disant makambo ko omoni kana momako ke évêque Mukuna komi ko telemela Fachi, akomo telemela pardon Fachi ta komo telemela le Joseph Kabila le ex-président.
ex notre papa de la République tia ko motele melebo, c'est-à-dire que azam mwana ndako auti kuna na kati na yebi Joseph bien ko lekanga na yo afana na Joseph lem su balia ba seka ba melele msu ngana yo na mutu azolo ba n'importe quoi tout ça là yango te. Donc c'est-à-dire que avec mukuna ayebi fachi bien. Et puis ti avec mukuna su courage ya koloba boy. Au moins nous les Congolais er mo dans s'adresser à nous les Congolais. C'est-à-dire que moni tout ce karaba sentiment bonyo comme oh to fingi Kabila na finga Kabila te. Même mon président actuel oui c'est-à-dire na finga Kabila te. Mutu nyonso azalaki donc c'est-à-dire que passe tous les magi Kabila souffrit mutu tout audacité ou des été yo ça l'émission bonne pour les gars puis le bamba Kabila mende akati ba tout comme ba connexion ba internet pour les gâter peuple bossa na kon la bossa na toi ba te belé ba kufi ba beti ma masasi na ba kinga sani bosso zaki siko le roi yo sam bien le roi yo mto talanga ki yo mtiko ndeko no ba beta ki masasi kufi passionné ngeza la na yo les Congolais oublient vite. Et on a pu Roger le commentaire raison parce que le bail biso ba kino er moko boye tous en mamo boye toi to ebité ba sentimental donc toi tu as trop sentiment. C'est-à-dire que eloko mo esali yo pasi eleki et puis le ngo zongela nango. Kabila a Zimboko 18 ans sali eloko moko te. Na on peut se respect belé. C'est notre ex-président. N'a respecté n'a robanga été parce que je suis un Congolais, lui aussi il est Congolais. S'il n'est pas Congolais, il est Congolais, là autre chose. Mais s'il est Congolais, c'est-à-dire que ayebi ba droit mutunyo ça libre, oh fatia tigeli mutu tout fois à la libre. On doit comprendre, c'est-à-dire que le peuple congolais il faut tout là, tout tu wapi, toujours kende wapi. Tout tu wapi, toujours kende wapi. Tout le sentiment dans un pour le sentiment na kumisa mungu na va me donner rien du tout. Je suis na bundaka na kinois na congolais na ebi koluka. Na ebi moi 100 francs par rapport à relation na route na papa ah je lui dois beaucoup de respect. Ah papa na ngai wana mungu na ah na respecter papa Kabila parce que c'est un autre président ex notre président a dirigé biso. Na ça droit finga été, na ça droit le mabe na été. Mais jusqu'à que il faut afandi samtu na ye atalaki asali congolais mabe trop congolais a déclaré trop et ça va bien moussoupe Kabila sali mais mabe qui trop est fini bola mwana pourquoi bato bazaki zinga na ye bayebi ko lakisa été que non chef koto il faut boy chef koto il faut boy bablo na msusu fati beto azo sala msusu fallait que mta sala ngo mais tellement impunité les gars na mboka oyo bat pesi mutu sala loko boy mta sali na été atiki na ye mutu wana ba pesi mutu sala boy ba fulu combien oyo solo na kati ya ville Kinshasa ebelisi bato yo moni que corona ekoki na ko bomo ba congolais te parce que to vivre na ba solo ya dégâts na kati ya Congo. En tout cas ndeko bato Holanda yo oza muluba naza muluba te sola ni comme na bien jojo moto mungu kakabalika c'est-à-dire que kaka ezali mukubwa mwana mobali na Kiswahili balika c'est la personne qui donne la bénédiction tu vois qui vote donc non ngaza mutakisangani boto wa mungu do moto mungu moto nzambe sikoyo bandeko na biso abasi wana bazotala yo batutu bazotala yo soza na conseil moko kopesa na bandeko na biso abasi oyo baza kolela droit na bango lupon na bango pa passer moko na balo baza confirmer makambo wana ba video za solo message to conseil no kopesa na bandeko abasi wana Sam Kazadi makamu pasteur et la caméra s'adresser na bango omoni makamu pasteur moko nazo sala nazo lubela ye na bato bazo sala makambo wana ezali pona bien na ye mona mwasi wana pona bakoko na ye bana na ye bakokololo makamu muku nazo sala eza pona muku na ye moko te c'est pour intérêt à nation c'est pour les Congolais les Congolaises les Congolais c'est pour toute la nation. C'est-à-dire que ce qui est à Royana Bambrema, à moi $100 000, moi $50 000, moi $10 000 pour embrayer la situation dans les autres kende et aux alamami. Ce qui est vrai Congolaise, a sa conscience na ye, a rose ma case ta banda ko lobapo, muku nazo azo bila makamama. O muku na avec muku nazo kibe makamama na ye.
muku nazo s'attaquer na Kabila. Kabila le rôle qui a salaki mabe mingi, Kabila bomi bato ebele, Kabila anyokola bato ebele, Kabila soi-disant c'est notre président de la République kaza congolais, mais abengisa ba ex ba rwandais ba ya ba fanda ba batama, bato bazo diriger ba rwandais, place il faut congolais sala, rwandais mutazo sala, soi-disant que c'est notre président congolais. Pourquoi oyo ozo bato oyo ba bomi biso, ba massacrer ba congolais trop, ba congolais ba kufi na Sud Kivu. Bosonga no to fait aux athées même son kolo ba boité ba combien ba ndeko ba kufi ba tu combien ba kufi na Goma na Kisangani combien na Giseni combien ba tu ba kufi yebike Rwanda tout ça na Sud Kivu combien ba tu na ba kufi le mso poye azala kaka bien yo so moni fatia ça tangisi makila pourquoi fatia ko ça ba bloko wana te parce que tu joues pena que entourage ne karane baza okufa au coronavirus izaka entourage a Fachi na peut perdre bato okufa te ya makila bato yokindi Sam Kazal Kolobelo retour un grand journaliste aux chroniqueurs Kolobarelo côté pour un sentiment c'est-à-dire que malade Koroya na entourage où est joué vous comprenez ouais qui est donc voilà donc ka bato Fachi kaka il dépêche bato Fachi kaka bureau ya Fachi ni ba okufa mais yo mona teke to fani to sala mo lo mo la match mbaza laki to ju pouvoir to mo kenebo est-ce que sengi ke ya kufa to sani ce que Fachi sala nini akoma Jésus azwa pe mazongisa non c'est dire so etanga maki ngongana ke ata lelo nga jojo motumu ke lelo ata na kompeme na président Fachi naza peme na président Fachi bo so etanga maki na kufa na 2021 na kufa na 2021 bolba ke Fachi mtabominga donc non on est en mentalité ba congolais tout le monde est là quand on a mutu na biso c'est dire que tanga maki liwa ya mutu mtasweta kangote ata nenge senga ke oh mutu ba betela masasi mutu na kufi na poison mutu ana kufi na corona c'est dire que ngonga na etanga maki il fallait ça les mabongo. Merci beaucoup Jojo, merci à Jennifer Gomez, la plus belle de Paris. Moi c'est Pembe. Merci à Amour Mamba spécial anniversaire le 5 juillet et Koinda et Rosala Souka na spectacle na concert pour Amour Mamba. Puis merci à l'honorable de cœur moi Miradjabo, honorable ya Solo ya Mayele. En tout cas merci pour notre soutien na yo, pour l'encouragement na yo. Affaire pasteur Mukuna kaka ya ondeza na makambo ake ko kotisa ba dossier na cour constitutionnelle réaction na yo est-ce que bako zongo pas tout le monde ba dessin belé ba photo ba lobi ba ko rejeter dossier parce que yé aza compétence on a été il fallait ba tourner ti ba Jean-Pierre Bemba il fallait ba tourner ti ba Faïl ba onde ba na pouvoir wana mais yé et aussi manangote ozomona ndeni dossier aussi mate aussi mbate kasomoni ke muku na laxi makasi na etange mona mbala laxi na ba bote na ngenga ba kata ngenga soit disant que ba vie na ngawana avec beaucoup de respect mutu moko taza ba lobo ba chama kelele ba ganga avant qu'il aime soit au pouvoir que non Kabila doit partir Kabila fait ceci mais na minute mutu Kabila na kata sani ouais bango mutu te et comme que aza pasteur akola na makamwana te aza bango banso bande ko finga Kabila wana baza wapi pona makamu muku na zolo bezamba ezate ezana ba effet muku na zolo ba makamu ko eza réel ceux qui bazaye pena que non bazaye contre Kabila baya ba pouye muku na pomona ke politique makam ozuma ba lobaka eza ya ngote o ezalaka na kati na molile msusu boye muto ya lobi na TV finge Kabila mena suka nango enveloppe na suka nango soka enveloppe yo ebi combien de politiciens o bazaye na kata mboka o ba chama kelele ba finga Kabila ba loba n'importe quoi mais comme on monte en enveloppe ba Germain Kambinga ba finga Kabila ti azaka pa mbemba a finga Kabila metant bazo ba check pas poste nien amuso mbongo nae Jean-Marie Kassamba na protocole na chaise blanc azo finga Kabila ndenga blagité aye na Kishasa a pas so grand frère ba branché bon télé 50 nien amuso ali konda ba tout comme tout basé belé ou ba finga Kabila metant azu paquet a moni intérêt nae ya bana nae ya famille nae a bossé intérêt peuple congolais Ozolanda c'est-à-dire que ba vrai congolais au ngapena ça fait mal au cœur que son âme repose en paix. Le feu papa Étienne Tshisekedi, le vrai patriote, le vrai Congolais. C'est-à-dire qu'il n'a jamais trahi le peuple congolais. Kobana Mobutu, si Kabila le père n'a le fils, violent à peine à boy. Pour la nini, mbongo nyonso batu, mbongo eza la vie Mobutu a joie, eza mbongo a Congo ya ngana yo. Mbongo Kabila le père za a joie, mbongo a Congo ya ngana yo.
Che Guevara, le ba ko benga Che Guevara, les raïs. Mbongo ya Congo. Non mbongo Joseph Kabila pesa passer Mukuna ya mbongo Joseph Teza mbongo ya Congo. Papa, ata passer Mukula li mbongo, mbongo ya mbongo Kabila tisa mbongo Congo. C'est-à-dire que à quoi les kaka a ebeka robeta mekato abimisi mke pa Che Guevara. Un bon Congo. Un bon Congo, yongo moni ke batu mindele bazo kufela ngo. Mon entier zo kufela mbongo. Ça mon Congo no to souffrir. Papa, il y a des gens qui souffrent sur le na ba masina ba kinkole ba kingakach kolega kuna place ya zali même sous 1000 francs oza na biso matembela 100 francs mafuta 50 francs 1000 francs ba lami ba lea. Mais là, monsieur, ça me casse à de bimbo, puis là, monsieur, qui a 2000, 3000 au bail, au que champagne à $150. Mais il y a des gens qui souffrent. 2000 francs, 3000 francs, ils ont basé dans le passe. Bah, tu vas souffrir. On se comprend. C'est-à-dire qu'il faut que là, président Fachi, nous avons bâti le bisoyer. On m'a dit que nous avons une photo sambela, nous avons fait un président Fachi. Pour nous, nous avons battu le bazou kaba babomaye. Battu le bazou kaba salaye mabe. Peuple congolais faut faire la mise soutenant Fachi. Je suis congolais, je suis Fachi. Donc soutenons Fachi très fort. N'a pas prière. Na marambo bena ba action photo soutenir ya poser le rumor bonzamba tindeli biso alors tika la rozalate lo ba après 50 ou bien 100 ans ndero donc to batela tout ça conscience total ba sentiment te obotika o tribalisme ba mulu ba mu Congo muswel non soutenons o lo nzamba tindeli biso nzamba tindeli biso Fachi béton pour être ngana o to za la malamu Ce qu'on dit qu'aujourd'hui, étant jeune, initiative peut aider les pour soutenir l'évêque pasteur Mukuna. Ngaine naza awa ceux qui n'ont soutenir mingi na soutenir Fachi béton parce que Fachi béton azo beta forme na biso président mo swag azo lata un boga au sentir que mayele bolingo na bolingo makasia le président Mbuta zena bolingo mais ba to comprendre a été ce que toujours on soit pas Fachi comme ça Fachi za bolingo Fachi bolingo yo bolingo Fachi za bolingo yebisa bango Congo est changé pour na Fachi béton donc Fachi aza bolingo. On se comprend. Merci Jojo Motomu, Tokomo Chité na suka tranche na biso affaire VK Vital Kamerhe Oyo akosamba les 11 ou soit acquittement na ye ou soit bakangi pour 10 ans. Mais na oki ba fuite ndenge sangolo bakana ndoto na loti netikaka abimi pembongo et qui perte pour na prison anakin et aso mutu bakangi ye atazali na nyongo tango bimi alors faut tenir nyongo te qui na perte affaire ndeko Vital Kamerhe ba minyo tout ça ressemble les 11 et mon pona yo azo pesa papa Vital Kamerhe na pesa que respect belé donc 370 millions 15 millions pour la mama mbongo wana te bambongo oyo ba veyu mabazana ngo bambongo oyo ba matata pono ba lié bambongo ba bazana ngo ebele nzalo bateke pour na soutenir Kamerhe non c'est faux la mutu na peuple congolais bambongo ba to belé ba lié mamba Fachi na Kamerhe ngano to ebi angote c'est lui le commandant suprême de Fachi béton donc yemutu ayebi makambo wana ndenge eroleka batie état de droit au busengaki bande kozala na mboka balakisi que non directeur de cabinet même ata Salimbeba akokende ko s'exprimer pourquoi Salimbeba wana totika makambo ya polémique o boy na boy so esengi mabe na ya salaki bakatela ye azu etumbu na ye mabende liwa tozola c'est-à-dire que tozala to ebana lo ntoko sala makambo ya Fachi na Kamerhe ezate la tabiso tozona na malade awati malade ezali oyo kelem sous peuple congolais azo souffrir mais tozona moment où bato azo souffrir to misata idée que nezana ki président Fachi asunga biso que na chaque maison ba rotika ta saga loso saga masangu na 100 000 francs na lopango moko wana vous initiative va bien que peuple congolais zolia amoni que bato koko papa Sam Kazadi papa Roger ML
moi sac à l'eau on a sac à masangu na 100 000 francs et vous allez bien au lieu que tout nous aura pas polémique moko boezanga tina mbongo kabila nani mbongo caméra zana ngo ndam sunga no tozana ngote soko ayi mbongo mboka kasi on a ebisoti bongo kabila lie mbongo Congo ba ve ba ati bali ba mbongo Congo ba ministre belé balekia bali ba mbongo Congo boyebi ba Congo te ba Moïse Katumbi lo ba ko ba très fort mbongo Congo Che Guevara lelo soi-disant Kabila mbongo Congo na le mbongo Congo te mbongo ni zate ke a même lokwa moi les sumu soi-disant c'est même pas $1 milliard. Kabila combien de milliards au Kabila zana ou ayibi zana kati ya mboka Congo matata ponyo batu combien ba yibi mbongo Congo. Je suis pas pour caméra mais c'est-à-dire que tous à la base te quand pour ni kamba caméra vous comprenez c'est-à-dire ta yo personne qui yo ba tuer wana au sali bêtise wana pour le marambo oyo ezolega te c'est-à-dire que caméra za santé aza mutu roi ngana yo OK belge ko mo fana na Belgique wana belge na bi le roi ne je salue de loin mon frère Dadou Etambe à belgicain mais congolais pour qu'il n'a pas tout cas là mais à redéclarer ma belle n'est pas congolais mais un mon là qu'on a Belgique baza congolais aza belge on se comprend OK rwandais au Kabila soit disant que rwandais bon OK ça que rwandais akoma congolais pour le so Kabila kufi ba okundi na Congo ba okundi na Rwanda bien sûr ba okundi na Congo pour aloba za congolais bobo ke kundi libanda poani le verre rouge ba kundi voici que Kabila Chine Rambo va condamner à Congo. Les verts rouges va condamner à Congo, les va condamner à Congo. Souhaité mort on a été mais si c'est fait un jour que le Raïs a confié va condamner à Congo. Pour répondre pas pour makambo eux tu pas naé. Mot de la fin pour la tranche na biso alelo. Un message fort na monde entier ba balandio. Na 5 ans ba combattant nyonso ba soutenir Fachi. Tout ce qui est distraction moko boizanga mutuna makolo dit que congolais faut en facilité à voyager congolais en facilité à lire pour congolais balela nzala au monde même sous na poto to bengara ba bengara moi 5 euros ya moi 200 euros ya c'est-à-dire que congolais souffrent trop to comme bien aux alibanda ou na Congo aux à l'aise donc voilà ma dédicace je salue le président Fachi d'abord. C'est notre papa, le premier père Nakata Mboko. Donc, on peut se mbote belé, je dois beaucoup de respect. Je salue son excellence Didier Moudimbu. Je salue Dadou Etambe. Je salue Roger le combattant, Karine Yama, Maître Mukishi. Je salue Sam Kazadi. Je salue Roger ML Moulenda. Merci Jojo Motomungu. Merci Rosie Mondali Nagana, moi c'est qui toko congolaise. Rosie Mondali. Merci à Dada Muzinga, nouvelle génération na Texas. Dada Muzinga, merci na yo. Merci na Sugar Baby. Sugar Baby, moi c'est Pembe Mbokaya. Dada Muzinga, Sugar Baby, un groupe qui toko oyo, to solo la makambo mboka pe makambo tundenge zalaka. Merci na mino tout l'andex Sam Kazadi. Merci na Gloire Diakese, le réalisateur, monteur, caméraman na kata Elengi Congo. Bo s'abonner bien Elengi Congo P Kinshasa connexion chaîne ya Sam Kazadi le nécessaire. Le fidèle de fidèle. Joyeux anniversaire na ba otu bazako fêter mbotama ilamu. Mes condoléances ba onyoso pa kufeli. Boyoki émission Eleki ki toko. Les boss Papi Lorenz Batoko à Dubaï. Merci et à la prochaine. Beauté, suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso nyonso.